Un grand merci à tous les chers internautes qui sont si présents de suivre votre émission Vice Versa. C'est bel et bien votre humble serviteur Peggy Titan, le parallélo de la presse congolaise. Je pense que l'actualité nous oblige, tout le monde est choqué, tout le monde est touché. Il s'agit de Maman Ami, la mère de Koffi Olomide, qui nous a laissé. Ça fait déjà 3 jours déjà. Nous sommes ici à Montfleury. Boebi biso ming ming to lingara. Tous à la dernière actualité. D'abord, avant de nous commencer, j'ai dit un grand merci à la patronne de cette chaîne, Erli Chikeva, maman sociale depuis quelque part. Et pourquoi pas aussi Afi Kemo, la maman de 3 depuis Paris. Un grand merci aussi à Joey Lili Atala, enchère et annonce qui est mon papa depuis Londres. Je dis aussi un grand merci à toutes ces personnes au Bolingara Peggy Titan, le parallélo, et maître RTGA qui est là aussi. Je dis un grand merci. Je suis chez Koffi Olomide. Je suis venu faire quoi? Naeko Kabola Mawana Koffi Olomide parce que Koffi Olomide a icône ya musique na biso nyonso malgré tout mon Maman Ami on a entendu parler de Maman Ami na plusieurs chansons en Koffi Olomide. Lelo nana lobaki ke ngana roya moko tene batu bayaka ngana ko sala émission moko profonde douleur parce que toza na douleur parce que Koffi Olomide a na douleur ko bungisa maman eza eloko moko mutuya surtout na vie parce que bon to abimisa rabiso. Je vais essayer un peu de parler avec le proche ya Koffi Olomide, Didier Ntsiku, à qui to solane par rapport ya mawa o touché chez Koffi Olomide et toucher musique congolaise parce que Koffi Olomide aza icône avant grand icône na lobaki ke lelo eza émission moko oyo kozala pour na toucher binoté déjà na bi ke boza toucher. Je suis avec Didier Ntsiku. Déjà ba t-shirt ya Maman Ami bana Paris, bana Genève, bana partout bozo sala matanga déjà. Je dis aussi courage à Didi Stone qui est la fille de Koffi Olomide et pourquoi pas à mon vieux Joniko babi famille mobima Koffi Olomide nga naza ko présenter mes condoléances. Donc né naza na Montfleury, ça montre que déjà naza compatir mawa na Koffi Olomide. Didier Ntsiku, mes condoléances et bonjour. Merci beaucoup. Bonjour. Bonne santé. Nous sommes là, moi bien. Boni Koffi Olomide à Guada, mon pao. Viens bien. Ça va na ba douleur, azole la maman tisiko yo. Na minute yo. Azana salon avandi, azole la maman. Parce que tant que nouvelle que maman mi akufi, ça la qui est pas si mingi. Biso zaiki na banda kuna to emsalate. To cultiver pendant tout cas anda okokate. Merci Didier Ntsiku. Déjà nabi ke batutu bazolanda biso awa na Erli Chikeva Kimbangu TV. Batutu baza informé la mort de Maman Ami et Koffi Olomide azui sango ya maman na etango ayokaki parce que batu mususu parce que moi critique na réseaux sociaux par rapport à vidéo Koffi Olomide a sala ki annonce la vidéo mais ça nous t'a comme na Koffi Olomide aux approches na réaction à Koffi Olomide to mbabenga on émotion Koffi Olomide za ki akasi agangaki ya koganga penda agangaki ya koganga qui a crié penza ki donc au moment que maman na émotion pena do asatandai na ngode ouais asatandai na ngode parce que utaki potote atikaki maman tangoye kini moi ba pour ba boulot kande ça mon fois album mais bima ba contre belé ba concert kili koyaye avant de muke d'état kutu failli déjà ba besoin pour na ba contrat ndai ko sango ke maman kufi. Maman mi akufi précisément na mboka ni na France. Maman mi akufi na France. À Paris. Ouais. Avanda kuna kuna maman kuna ya ka vacances na Kisasa, des maladies juillet kuna na ndenga yeko kufa. Ouais. Les anadège mo baloba na français na matanga invitation ezalaraté. Tomoni Koffi Olomide, la mort de Maman Ami, ça isa et PC Batunion sont pas si tout le monde est artiste et musicien au bateau défilé du jour même le même jour Batunion sont que Koffi Olomide à 3 heures par rapport à la qualification Koffi Olomide azalaka vraiment bien abattu mais tout le monde est de même personne oyo ba memaka sango ya mabe ya Koffi Olomide ce sont des personnes au ba ko compatir mawana Koffi Olomide tant que icône ya musique congolaise moni ne tozabwe na vie na biso
Poyo e banga Didier Sikou. C'est Koffi Olomide. Koffi Olomide. Maman wana soki abotaki Koffi te. Esengani ngai na yeba Koffi te. C'est-à-dire maman a na valeur moko ezaka impossible 9 mois na libumu po abimisa yo. Ekoza ape risque à vie. Abotio ou obimi ou okufi. Ou yepe akufi. Mais à garder 9 mois abimisi yo de 0 tiyo koma na ba âge to alangolelo. C'est-à-dire les a pas mingi. Je mona l'artiste baza koya to mbino mombo mona ki de otala bete vi ba fali ba ye ba to nyoso ba Fabigas ba Blaise Mawete ba nani nyoso to baza koya ba tutu kili je mona ba la cause tout ba ye je mona donc baza koya kaka moni baba Barbara Kanam ba tutu bon o ba ye ba Ranson aussi non. En tout cas, la monnaie. Non, dans clan en tout cas, la monnaie m'touté. Ouais. Mais nous avons vu la réaction de Ferrego là sur les réseaux sociaux par rapport à Nengauti, qui présentait mes condoléances, le plus attristé, l'icône de la musique congolaise, Koffi Olomide. Et Paté même Batou. Je sais pas pourquoi. Bon, moni. Ngai nalandi nanga ngote moyena kota makambu wana ezate. Pona yo qui était nalandi pété. Mais ngai marate banana zo banda sango ezala la kakakawa nazola mukakakawa na tongo na kenda kuna ngai na sukoli na lati na s'échanger muke na zongi na vandi kaka bon. Donc c'est ça na landi pété nazo fungola PTVT na landa penini wete. O nazo mona nde ba oyo bazakoya Identiku, les solomons rebeta mine internet, Koffi Olomide a fongoli vraiment portamment fleuri parce que Azole la maman na mamami coûte cher na vie à Koffi Olomide même la vie artistique mamami a contribué trop. Mais l'obi to mona qui et l'autre moto mona réseaux sociaux ba bengani ki sinzora na centrale c'était pourquoi parce que Koffi Olomide Azole là. Mais Babilo comme je sais pas ce qui est Koffi Olomide comme que ce qui moto sur la rana Koffi te jamais koyi ma colonao pour noter la Koffi parce que na minute Koffi Olomide a baki azo occupé te azana besoin aller là d'abord maman naï. Bon tout d'abord en tout cas na mon pas le quoi ne sa amité na yo qui en répété na monité bateau tout ba ya porte aux à la ouverte porte aux net lobby de via qui journée mobimba nda kwa za kolela zolela so batu bazali au monde azana moko so batu ba alte aza kolela pour na bito aza ofele de père et de mère raisonnement ni aux années à quoi Koffi Olomide que mon fils que mon boss a bengana mutu na matanga c'est salama porte aux alanga ba kutu na ba bala kutu ba voisin ba oya butu boy ba ministre baza koya ba excellence ba tunyoso ba kuve o tu ebi akombo ba oya ba bebo akwa a benga kisinjo apo na aganye nini esala nini kisinjo mtasala ezana yo ba kisinjo akasi boku a benga ne papa akwa na Sandralina ba boti ex surtout na lobi na yo bisoto nga mama wa kufi mamami mutu azwanga na ndaku na biso ayena ngai ti epa ya Koffi Olomide c'est mamami na agini on peut sa témoignage d'abord ya mamami bato bazolanda partout dans le monde tout ça la moi contexte morobo ya muke ou bien témoignage morobo d'identiko le loi garda na carrière ya Koffi te mais pour na mamami bazala mama ya Koffi Olomide mais déjà nga pour nos ala Didier Sikou mamami mtaijwa na aja muke ayenanga mama mi mutabokoli wapi na poto to na Kishasa non na Kishasa ngana na kenda poto ta nga kenda raba Afrique poto na kenda ta nga kenda na raba Afrique bato ba tu es parmi ba proche influent ya Koffi Olomide mais oui tout ngana zali donc moi na oyo ba bokoli na kati ya famille je comprends na bali na famille oyo na bali na zabe na bali pour sa famille otende na balité. Je suis marié, père de 4 enfants, 3 filles et garçons moko. So ce qu'on a ebaki VT na ozambongo bala wapi. Na somanda vundeni. Identique témoignage pour témoignage pour na mamami. Témoignage donc pour nanga mamami aza trop cher pananga. Ça na mona ninga olela été passé que oyo asali pananga eza ebele a defo nga dai mona oyo sadi alai mama oyo abetanga na bigogo
yozoyoka te boye Didier kende boye sala boye sikoyo c'est-à-dire éducation nanga 600% et pas maman mi c'est-à-dire na ba parents nanga eyaki muke o ba botinga et ebele ti et pas maman mi na ndenge koti na kata famille bato ba yebi mambo na olo baba yebi zomon c'est-à-dire toza ne loko ya koloba te toza kolela kaka to pona biso to yebi na biso te mais tozolela kaka tozala kolela tozolela kaka tozala na kolela. Maintenant programme eza comment Koffi Olomide à Rokende Paris ou bien Koffi Olomide à kolela maman mi à na Kinshasa aussi. Oui à kolela à Rokende Paris si ti sikoyo to na programme te ti sikoyo to na programme te parce que maman nani vienne mutawaza na programme nyonso le jour vers avion azokende Paris journée to yeba ke oui bon via ke ipona boye ya buzonga boye zomona c'est ça le programme mo ya te bat baza ya butu moto ovana na bango la matanga ti ibai batu bakei to tikali kaka bongo tozolala kaka bongo bat bazo de porte est ouverte pour la mutu nyonso to. Est-ce que vous avez quelques souvenirs au Koffi Olomide bomba pour na maman ami parce que vous avez proche naé à aux angles betelo mo côté mi balete c'est waneza ça dit maman mi mutu aboti Koffi Olomide ça dit ezelo moko soki maman mi te yo ngoye ba Koffi ta ngoza pété to yebi pour na maman mi monde entier ba yebi Koffi Olomide pour na maman mi. Ne dois comprendre monde entier ba yebi Koffi Olomide pour na mamami de famille kutune na lea wana tout d'abord mes condoléances na famille Agwepa nyonso banda na ya Johnny banda na yemoko mo boss Koffi Olomide après Yarita maman Rifa na Londres Marie Fazala rapide de ko adala ndeko propre les qui a Koffi Olomide tata moko mama moko maman Rifa na Londres yim talandi Yarita modi do Yarita tutu Yaline tutu Roba Thierry na Sylvie après Thierry Sylvie pas na poto tout ba na poto ya vanda exercice moko na ba bisoga le reste tout ba na poto. Message ni okoi kopesa na bandeko bazolanda na monde entier parce que tout ça en direct et pas Koffi Olomide ici à Montfleury Koffi Olomide oazo ya mabato nyonso parce que na musique na biso oyebi ke makambo ebele maintenant mutabungi saka total banani azake longo na rolinga message d'identité opesa na monde entier par rapport à bolingo o bomoni na artiste ya musicien basaleli Koffi Olomide parce que balobi ke eza lokwa ali kelemba lelo ayo lobe moninga Koffi lelo abungisi mama mi lobi pe kozala pe artiste mususu parce que toyebi ke Koffi Olomide mingi na ba matanga ya batu belé Koffi Olomide akomaka te mais pas ya Koffi Olomide batu mingi presque bakomi message nino ko adresser na monde entier o bazolanda. Est-ce que yebi ke na ndenge yo lobi bongo ba matanga mingi ya batu ezwaka biso tozali banda et Biso presque les bandes. Matanga papa Wemba Koffi ayate na lobby matanga mingi ezwaka biso to libanda. Matanga mingi ezwaka biso libanda. Ezaka na kati ya nini te. Ya kisasa te. Surtout kisasa via ya. Surtout kisasa te. Vous omoni. Eza bongo. C'est un message moko. Bon message ya lika tozole la maman ami. Maman abotaki patron toujours les laye pour comprendre mawa toza nango na pesi pe mes condoléances na famille Ombolo famille à madame nanga pena message ali nazole la maman mi maman wa botelaki biso patron botelaki biso Koffi Olomide nazole laye po yepe mtaboko linga ndenge nazaboye azwanga mwana muke lelo nakomi pe papa bana makamno surtout na maboko ya famille Agwepa ngaza mwana famille mteboko lingai nazate ko te naza bango ni baboko lingai donc zomona donc ti ba osala orchestre bat bazo ya ngana za ko mona na mwana muke ba mise baza ko ya ti dande lelo to saboye zomona bon yango na pesi mes condoléances mingi na famille surtout Agwepa Kubalala ya Johnny, Yemoko Boss, Koffi Olomide, Yarita, Maman Rifa na Londres, Yaline, Tutu Roba, Sylvie, Thierry Agwepa,
bango surtout Sandra Kazadi, Place Azali, Geita Yonja, Yves bango tout na poto, ba bébé na biso ba Glody, bango surtout ba Berita, tout le monde. En même temps, mes condoléances, na profiter na famille à Ombolo. Ba Ombolo pe ba uti na uti kopé de maman ba na ngai. Mais maman ba na ngai la famille Ombolo, Keren Isiku, Anthony Siku, Précieuse Siku, Brunel Siku, Chloé, bango surtout, ba pesi pe mes condoléances na famille à Gwepa Mobimba. Donc, y compris Karine Ombolo, Vini Ombolo, Fabrice Ombolo, donc tout. Merci Didier Ntiko, je pense que tu as toujours Rwanda, na Koffi Olomide, tu as fait mon témoignage, il y a des gens dans le quartier, au bazo de temps en temps au Kaboula pe mawa na Koffi Olomide. Merci Didier Ntiko. Na Rozo Ndeko, mbote Ndeko. Mbote. On la caméra. Combo nani? Maître TGA. Vous avez mon fléri, tu as maître tout bureau car il y a Koffi. Et maître na bureau te mena garde ko Koffi Olomide. Sango ya mama mi et sali bino ndenge nini yom tozo ya pa Koffi Olomide nous zo mona Koffi Olomide sali bino ndenge. Ngam na zoate ngam na zalaka sango ya Koffi ya mama mi eza etouché biso makasi parce que azaki mama moko social mama oyo abana kuninga même bana oyo ya été aki donc ala mama ya bato belé donc asa mama moko aimable je sais pas donc on a wolo donc ça ça moment touché sur ma casse c'est so passi vous ça mes condoléances na Koffi Olomide on a patron ngai bossa mboka oyo la pesi bossa mboka oyo mes condoléances sincères mettre à TG à pesi ba condoléances sincères sur moko ba musicien bazoya est-ce que ba musicien yo moni ko tanga ba komona bango yo moni ba yotala bon ngai apparemment mtaiki tu na Fali na Fabrigas c'est oui la monité JB amoni bangote bangote amapa amoni bangote. Merci beaucoup maître. Bonjour. Faut la boire vite, hein? Faut la boire. Toza na matanga tole la maman mi. Na ibiki takaka. Banangwaka. Bala Petro Congo masina mutualité très fort balangwaka la Petro Congo. Bala Petro Congo ngwaka mabeli mabe. Lingwala. Mettez déjà la patronne Erli Chike va faut comprendre. Merci beaucoup Bandeko Bozo la nabiso partout. Merci à Ami Gongombo Motema. Il y a Olivier Ngombo depuis Paris Mokonzi 7 communes, il y a 7 communes, on a plusieurs 24 communes. Donc aux grands prêtres dont on a l'ingaro mingi célèbre Claire Boubou la mignon garçon de Paris le Babyface Mbote papa. Badbazolanda on a Erline Chikeva télévision yo ozali nani parce que tout monde yo liboso ya porte ya Koffi Olomide ozana. Bon biso doza omoni sima quartier latin. Biso mdoza on a doki ba petit na ye. Ngana na Selemba na prison makala. Koffi pa boire na prison makala. Voilà. To ba kangaka ekutu na prison dozala na ye. Wana ve na biso biso quartier latin. Oh c'est ba Fali so ye wana omona Jami Kabangu aza wana. On a ipe Fali pour pa yaki awa. Mona ki solo na bango ki toko na Koffi Olomide. Oui. Yimotaka wana mwana. Ebo bato ba oloba ke Koffi Olomide na Fali pour pa ba ko ko kabona mais to moni muta liboso yaki kotala Koffi Olomide zaki ka Fali. Te wana ya masange. Papa aboira mwana tata mwana za mabendenge nini. So raisonner pas si wana roboira mwana te. Yaza fils aîné au vers ndo benge mwana nanga fils aîné. To mona va vers bimisi bana belé mais oh fou la merde. Yende mutu bavant mabanza pa otala oti. Voilà, yende mutu azana moi yimotaka mtasimbi Congo. C'est Fali poupa. Maman na artiste zuzu. Aoti pa ve maman na soda. Ve mona soda bimisi su mwani su maman na soda. Voilà. OK. Merci beaucoup. Est-ce que soko ko lo dernièrement na bat bola ni balandio libanda mokili mobimba ko lo bani par rapport Koffi Olomide aoti ko bungisa maman ni. Bon, ndeto abito wana matanga ato apa ve. Mais condoléances sera pas ve. Ve bola quoi ta korama ni songa mbeli. On dit ma pe kombongo ve bola. Voilà. Tondima kombongo yimo taka na Antoine ni coronavirus nyonso kaka ye nyonso lo baka tondimaka wana ve na biso na siko pesa bambote na France pas maman Mimi jamais na kina tindilo mbote zo boira maman ali ate ye pas za mata te wana gampo ete mais to yebi asala mo magamo wa mike na bapoto mais
makambo matanga nyonso tu alandela ngo à partir de évolution kuna. Voilà. Merci beaucoup, on est à la fin de notre émission. Merci à tout le monde, merci à mon cordon Francine Noble. C'est ça, Francine Noble. Merci à Joe Lili Atalancha, annonce qui est mon papa. Merci Nabandeko Nyon Sobozo Lingapegi Titan. Donc on a besoin de s'abonner massivement à Erline Chike Vakimbang ou télévision parce que Peggy Titan le parallèlo, le journaliste le plus swag babi que cette fois-ci. Mabango bateau à Paris, Genève, Londres, États-Unis. Partout, Naza a besoin de s'abonner massivement. Donc, je pense que l'émission Nabino vice versa, où vraiment Ezali Awa est diffusé na Erline Chike Vakimba ou télévision. Donc, toi qui a mon frère Pambate, Tobaï il faut toya, to Luka toyeba, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que Kofi Olomide et les autres artistes et musiciens, bah il défilé, même voire même ministre. Donc, Bisso Kimba ou télévision, Tolobika qui hein, Erline Kimba ou TV parce que Cordon Noble alinga vraiment na lobelango bien donc biso toi qui vraiment ya au moins Kofi Olomide jusqu'à Epanae awa na mon frère donc na pesi merci na bateau tout bolandi biso partout merci na mon vieux grand prêtre maire hein donc grand prêtre maire écoute donc ne to baye que to donc to di densiku na lingape na moni chauffeur à Kofi Olomide qui est là so wa ko ba moi justement moi loko ve kutu ya linga ne TVT TVT. Donc merci. Tokuta Mikolo Zali Koya resté branché. On est toujours là. Dans l'émission Nabino vice versa. Bye, à la prochaine.